Et ben je suis ferré, musicien, je suis ferré, et ben on s'accape battre mon liste, va soutenir qui. Mais tu vas rien. Ndika. Mais tu sais pas l'intervention ya Rodikola. Azaki sincère. A marché pété, a sali pe hypocrisie, malgré tangi ba kombo te pas bi cette fois on tanga ba kombo. Abiksi ba on en mokien. To bande ko lubango awati. Neti dynastie e pe na mpepe na ngope to mona ke ça va dynastie pe zo beta mo bandie mususu. Et après, pour nini kaka faire il faut profiter na bonheur na été. Musique na ngai bote e beta na savourer na ça la promotion, makamususu e fonga ma ba contrat mususu pe ya. Mais après, à se retrouver dans la prison. Tout ce qui est un entourage, il y a un lobby. Une mauvaise entourage, bon, vous avez un moyen de soigner. Bon, on dit que la vie, tant vous faire un zombie, mais vous chasser, vous te payer. T'es pas kende. Vous chasser, oui. Vous avez un soutien, on dit que. Oui. Eh, pas ça pour vous. Je suis ferré, je suis en Nicolas. Bon. Tout le monde qui tout le dimanche premier n'a passé un coup sanguin là, basé qui on les a pu m'abaisser dans cadre de la promotion concert par les 30 jours. Bon, on a qu'à te prière et puis ça passait Moïse Imbié et faire partie d'un message. Et là ça quand on va tout tête au bête on dit mais dis longue il a mis ça rappelle nous que concert les années 30 jours bah ça en dongolo on va y avoir région de biso mais moi pas passer message à l'église des amis. Biso toza pona bitoyo kaka bino bo édifier biso. Bo édifier biso. Makamna bino eza ko édifier biso te. To mona kama makambo o biso to sala ah yango bino pe bo sala. Siko bo édifier biso to kende wapi. C'est ça. Boza bantambe na biso te mais quand même to sala o Bible ba confiez-vous à mes serviteurs. Bino boza consacré. Donc après estimité, to le bagito zela no quitte dimanche. Bozi pe abino. Donc qui on continue kaka. Mais pas apparemment pena on dirait comme à côté pena pas ça indika. Azo pena quitte avant diwana. Pour bandiquer raté. Somo. Bakosona na bango, ba dispute na bango, tozo mona onka ego exposé, après na suka pe bakanga binemi, après na suka pe autant ko lekana miso ba tunye pe muninga oyo, obandi pe ko donner biso et textuellement de les kana YouTube. Ntakalisation ya ba fille IPC, na ba professeur, et belo ça bongo ba fille bakota na bon classe T. Bakota classe T pour nga bien na mayele na nga. Hein? Atana na keti na nga moko. Et ça fait quand on a le maïle nanga, minerva na ngezo mona na ba foot nanga, na kota classe non ça la musa non tant en classe nanga dans un pourcentage. Belé ba fille belé. Ba kota le sous classe c'était. Ba comment ba siège ba milio et resto mo refonga makikuna. O caroni ni mo ko ça makuna ba kota classe c'était. Soirée mo boy. Ba kota classe c'était. Katika pesa TV, boye bien sert nanga bien boy. Ya za ba kota ba state yé kuna partout so bobengi pour na masolo ya service traiteur katika pesa zawana azape la chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête yé a se déplacer bomo na service traiteur moko e bonga et tonda ya soin kuna mibi bazarate o ba jemoro boete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui sport en tout cas on retrouve ba prix pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire katika pesa zawana bobenga na ba numéro o de Tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika pesa TV bo za la déciter voilà. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci à abonné, à partenaire Nabiso, à tous les Nabiso et belé. Boza partout le monde entier, bozo ta Nabiso. En tout cas, il faut qu'on partage l'émission. Bozo aimé Calami était 120K, ça va hein. Bien sûr que tu te comme à décembre, tu comme à 200 000.
et ça la bien donc 1 million tout progresser et ça la biso vraiment bien makasi merci ba obata la biso pour se faire la ba inviter na biso le autres à Malika Mania motema ya Jimo Paradis a bete biso le bling noir corbeau bling noir on dirait que non normal bonne santé ça va qui mes alliés. J'espère que vous pouvez sentir déjà ça va. Gakou de Mikolo santa moi réseau ya tala ya ngomoko atoboyi atolete. Genre c'est préparé comme un ndenge moko. Na matama na libumu ya job ko finga ta ine dans les somo likambo le qui sombele pardon. En tout cas bonjour na ba abonné tout ya Kapach télévision. Bonjour na ba abonné à Malika officiel TV partout bozo na biso na bi que vous êtes tellement ebele bolinga dio na biso. Donc tozaraka wana tant que nzamba zo pesa biso souffle de vie tozaraka toujours passage chez Kapach télévision. Donc merci beaucoup nos partenaires na biso autour de qui ça va bongo Rit beauté nzambe ya loposo. Donc en tout cas musala zo sa magitoko Rit beauté. Hein, merci pour nos musala zo sa la biso Fondation Moderne Espoir ya Mireille Pakalov na peso bambote place aux alliés. Merci beaucoup. Mais Jimo Paradis bana souka nzambe, je vous aime beaucoup. Donc on est ensemble. Bonne évolution ya chaîne, bonne ba on ça va. Oui, ça va évolution chaîne ils qui n'ont bien et qui n'ont bien calamité te bi que 19 000 chaque chose a son temps. Les lots pour attendre un nombre d'abonnés aux anango ils a qui facilité. Non, il ba 2019 na uti luanda ko kitamba mo isinga malika to kutana bandal. Donc ça dit tam sou na moment on a peu aux équipes na abonnés, des équipes na nombre mususu. Donc les lots sont compris na nombre parce que patience et foutaka. Ouais. Na lobango chaque fois la patience c'est une preuve de maturité. Donc patience ceux qui aux apena patiente au moins on a vraiment bénéfice les locaux zoluka. OK. Babi liba les alimboka ba épine bisengo misengo mukie mais épine ebele na kotsa koka wana ko ba maheba sepela rapena ba komela ngana se ba sagesse à modèle oyo. Yo ngana kana kotsa koyo de choses à partenaire hein. Oui. Mokolo teza déjà olala ko la mukaka na mpaka. Oh e bana o manike yanga. Yanga. Somo pakake nebo. Otasko ke pakala biso manike. Allez là on se connaît caméra. Et on se combien de fois au vivre. Ah c'est ça. Donc c'est une grâce. Et ça grâce continue question na o. Libala mboka ya bisengo mukie ba épine ebele. Oui, eza bongo même bokilo nanga maman ya ba paradis ndinga bando yibisa bana na imagine que libala esengo ezaka mukie ba épine ezaka ebele. Sko imaginer que mobali sko yebiso yango. Oui. Obi combien de fois faut à fortifier pour mobali oyebiso peke maman biso bando yebisanga na libala esengo ezaka mukie ba épine ezaka ebele. Ozomona donc ça dit eza vie eza réel donc déjà maman moya mukolo azolo bango pe ya sona maman Vicky donc ça dit azi outi na libala ti le lokoti na sama belé donc ayebi yango ce que ça bolinga vrai bo vanda pour tout le meilleur et pour le pire. Ouais. Donc tant le bar pour le pire, tout le baka ko pire les apika ko so na te na mbale du spit ka te hein. Pire les makambo belé, difficulté ko ya, maladie ko ya, ko zanga nyoso tout ça na kati le pire. Alors so zana bolingo sincérité au fandati. De ozo comprendre, de tout monde qui belé pe bala chata so lande histoire boya et simbarate mbongo ezalaka te mobala zana mbongo te ozo mona de ba de char bloka bongo mais bolingo so eza sincère pour les pires pour les meilleurs aux alakaka. Baka ebele zo salama awa to mona ke mobala zo beta moi si abomi comme vraiment tellement ebele que mobala beti moi si abomi mobali a maltraiter moi si akufi batu balobi soki na libalo ozomona bongo mibimela mais batu biso pe balobi faut supporter parce que mariage va supporter nyonso okoloba ni pona te na ko supporter te pona zela ba bomanga. OK mais na ko supporter ya ko zwa temps ya ko sala ke mabeza la te. On se comprend parce que ça makambo ebele so to landeli mobala boma moi si ça tant so ezala ki na discussion moya mukie komi oya pelisi moto eke kanda nyonso les arbakanda. Pour moutago dans l'espoir bon mutuka boité. Manque de gérance à kanda. Au réagir au s'amêler na kande yimba moko et ça li que au réagir au mabe. Ozomona
mais ce que le but est que place ma beza oui place ma beza to le bailo nyoso place e simba te fo tika ce que simba te fo tika parce que ce qui otikité yango ko écrire ba dégâts osomo na capage ce qui yo moko place aux aleli au moni que place au pena na na conscience na yo que place au na zaka vraiment e simba te il faut ko tika parce que ce ticket est abomaki azala qui tombe sous ndaku kimeza na moté chaque jour discussion chaque jour ko sona et quand na ko sona chaque jour wana et zapé no bien baza zo batin bien be pas zaka on a pour na okota place à koti boni balo baranjamba linga kimia place kimia zate bien ba surkila ka wana luka côté esprit faible à côté arrête ba film Nigeria to ndota ka to nduna ka ba film le comment ko édifier biso autant les gens comment on peut na film moi les cas qui boy et édifié au pays ce que tu fait ben la prière au moins peut que il faut que total ba témoignage ba te belé ba pasteur ba bongo ba mité ma bolo ba témoignage ba ça pour expliquer biso comment ba prière au pays en efficacité faut au kati pongi non sacrifice pour ndamba linga pe sacrifice au kati pena pongi non na 4 heures au télémission ko fuka ma soko sali prière na ça dit au moins ba bilo connaît tout à l'heure on ba film ba Nigeria ba prophétie ba to ba ka ko ba bongo la mité il faut tout zo kango ouais tout zo kango tout ça est là rango parce que ba foyer belé pe et comme ba niveau on est kozanga Saint-Esprit na ndako chaque jour discussion chaque jour ko soana chaque jour et compréhension chaque jour ni déplace diable ya ka ko CCG pour ça la be fait naé ozomona yango créer pe ba divorce belé bana lelo ba se retrouver ba balabala makambo belé ça dit il faut tout zoaka o ba tout témoignage o monique est important c'est édifiant zoango salela ngo parce que les gens quand sous pour les quand il y a dans la famille na bisoté tout le monde on quand ba filmer tout le monde on peut ba famille mususu poso mona de temps tout le monde on y a quand ba famille mususu il faut le biso peut toté ya maka ouais donc pour les meilleurs et pour les pires les photos à la kaka ouais balobi lelo ba fille insolence c'est comme ma kasi malika neti libala ezokima ba tebele pona nini la mso impolitesse kolobela basi ba contrôler sous langage ya kolobela mibalité ba chocho ba gender 3 4 5 ezo ça la peke en tout cas ndenge ba maman na biso ndenge la mso priorité ezalaka kala ezali susute voilà première question et puis deuxième question na sur mon pomoni publication ya ba fille à université ya IPC mitakalisation na bango ndenge bimi ba professeur voilà les mususu ba point au pela ba université oki koloba nini pona deux questions ana voilà ce qui na bina kota na na sujet au lobby ya ba fille ba comportement mususu et tout yango toloba capage omoni ezana ba mususu pe ba perdre ka pona langage même attaque pona relation amoureuse même pona société ouais. Même l'entourage, langage, et c'est très important. Ozomona. Mais et belé pour me mangoper bon n'éviter, bon mutu non t'en de façon naïe. Pour ceux qui n'habitent le blanc, on a côté ce motem sur les anneaux jugés. C'est-à-dire, ils ont un mutu mususu à celle qui est solo, je crois qu'ils ont un bateau mususu pour aboter manango. Pour amener au tina couple. Parce que ça moi si mususu pe azarape na balangage mabe mais so côté na mobali mo pe o yé pas oli mobali moi si pas olinga mobali pas olinga ça dit tout le monde na batu mususu va changer on a peine changer langage comment madou comment peine ba réponse à bien et tout parce que ça batu mususu na insolente donc j'ai été même na amitié même na famille même na mobali et ça mabe mutu moko te alingaka avant na moto ya shokaka ouais eza mobali eza na famille eza na banini mais toyebi ke batabongo bazanga teti na ba famille bazape insolent yo sakanate ti et pas mobali ça là ngo mais mobali va na mo c'est insolent te mobali nyo salingaka soumission to boyi te batu musu bako ya mobali to saleli boye azaka beto hôpital mobali te ya eza langage to do bakami il y a des femmes boy bazana soumission pas mibali na bango ba savourer pe libana ba so ezaki bongo te me ba couple belé pe zakate ezana poto ezala awa mobali alingaka soumission moi c'est solo tibi sanga on va na ba camarade bo na moi c'est un problème tam sou bo si na des place mo boy mais akuta no place mo boy o lande no place mo boy
on nous a heureux alors mobile ni no linga za na to lo bango kutu même na exemple mobile ataza basi mi bali mi sato alinga ka mo so za calme o abeta ke kara o alinga tipa makamete et puis à la fin au monde on a suka kana yi parce que mutu nyo sa linga ta o sa eloko mo bo ata zo yi ba to sa ni ma garder ka réputation na yi mobile nyo so ce que so insolent on vivre dans temps qui donc ce sont obligés que ce qu'on a deuxième point Mutakalisation ya ba fille IPC na ba professeur et belé ça bongo ba fille ba kota na bon classe T ba kota classe T pour nga bien na mayele na nga hein atana na keti na nga moko et ça fait que ngai le ko na mayele na nga minerva na ngezo mona na ba foot na nga na kota classe no sala musa no tanga classe na nga no zo ba pourcentage na nga et Bekapachula et belé ba fille et belé ba kota sous classité ba comment ba siège ba milieu et resto mo refonga makikuna o karoni ni moko ça makuna ba kota classité soirée mo boy ba kota classité ozo comprendre pour ni no ebike na beta na ngana professeur na beta na professeur to beta na biso to se senga na fina mukie to apona leki na ngape est-ce que otanga yonde mto obi mazoba pour ba kolo ka na licence ba kolo na graduat IPC alongi na yeme OK ko ke ça lettre te pour que côté dossier na bureau et ça soni ba parent bino ba pesa bino tam so ba mbonga minerval parce que le peut ba fille belé et c'est belé peut-être sous possibilité zate mais tellement zané ka fille mi boka mana ya ndima ka kota na ya force ka tangaka à côté na opportunité ya professeur tam so bike oh non le plus moi charge minerva et tout oh mona ba bilo kwa na nyonso c'est ça mais et belé pe bazana ba parents na ba tam so s'occuper na bango hein mais tellement zaka mutute ake o coucher na ba professeur pour na ba point o kota classe te moza na millier wande ba koma mbenga ba fille à millier bazaka partout IPC ba kota te ba point moko boye ba ke vanda ba sangani ba fille à millier lobi kuto zaki na eloko mo boye wana boko te classe po ibika lobi professeur obingo na téléphone to kuta na flat boye yondo za zoba professeur va bénéficier de kana njoto yonde siko po oza zoba po o bénéficier pe na mbonga ba parents na ote donc o mité zoba yo moko eza pe soni na ba famille na bino ba parents bino ba fani ba moyo mitaka na bino ba moni ba vidéo na bino ba professeur ba yebike bana ba kila classe hein au coucher est-ce que na ba vidéo po na tala bilo abongote bazaki na préservatif toté po ya boy ba professeur abimi na bino soki pa bimi pe na local mususu kuna na local kuna pa zaka na mususu to yebite maladi to c'est où kali ko na ba point si fi bango na bango nzambe bango mo bayebi toko juger mututé par rapport à ba vie na bango mutuna muto sa vie na mukilo assez chacun a sa vie na mukilo assez alors soki ndenge to moni ba vidéo na ba fille bango na bango mo bayebi intérêt na bango et puis na ba avantage na bango mo bayebi biso to zela ka attendre la fin voilà. Merci Mania Tokena le quoi to longwe wana to kotana no sujet na sur kotala ki émission à Pasteur Moïse à propos ya Pasteur Mike yo mona ki onde une émission en pakanabiso kasamba po ya comme youtubeur on dirait oui bazali to tala ki émission wana ipanzali pe la ba page belé ba réseaux sans fil ba to belé au moins ni olobi ni pona parce que tout le monde peut atala kuna biso ya wenge BCBG azala ki wana na podium na pakana biso patient bazala wana na podium batu babi comme ça ba musicien o ya mokina podium ya Bethel on dirait le ba mi pe mo ibele ko le ba ni pona des questions bon so na bina banda na banda na ba propos ya Pasteur Moïse et pas ya papa na biso Jean-Marie Kasamba bon omoni kapashi pasi kanga na yoka makambo elekaka peut-être na biso ki bo moto boye ba youtubeur o ezaraka youtubeur mo bo ça qui va compte à rendre après capable pas ya minga comme tout na ndenge ni likabo comme ce qu'on s'expliquer ce qu'on a comme on a terrain o eke côté là n'évitez surtout na comprendre donc équipe nzako donc et latin zoto makambo elekaka na YouTube o biso mo de fois to détestaka
siko elati nzoto na basali na nzambe donc rendre moi uta ekoleka bayepe siko baotuno question na ngope Kapage tobanga nzambe tobanga nzambe Kapage na kota pe place ba misia wenge baleka vina biso tutu kwa nchi na passer pour sangila ouais na mo dilo ba fali na ma faire papa sta bete bandike bele na wana pona bunga te Kapashula pona nini bozu ba esprit ya mabe bolatisi yango njoto de différence ezati na ba youtubeur ata mokete kaka ndenge ya biso le kaka kaka ndenge ya bango pele so aida sali likambo aida ya na ozwa place fanda biso aida bobelo illustar problème nini aida pa bandi ko expliquer omoni illustar na linga ki mingi na ba pasteur elati njoto Kapashi, ça fait mal. Bango ne bazawa na Bible eloba na biso confiez-vous à mes serviteurs. Biso ne tozaboy, biso total la bango. Biso total la bango Kapashi. Bango bako koma na ba niveau mango biso to sala libanda te. Bango bako copier ngote parce que te bongo. Je ko to ba pe tozo kama pe ko akala. Pe ko répondre na biso. Kapage ne la faille n'a pas beaucoup tout n'a pas beaucoup de camboaïda. Oui, ça bien te. Vous comprenez tant que ban Nzambe. Beaucoup mieux qu'on expliquer, beaucoup mieux qu'on s'expliquer pourquoi. Osa qu'on expliquer banani. Bango misala na bango ezali, bango il faut ba édifier biso. Devoir na bango. Devoir na bango il faut ba édifier biso Kapage. Oh bango ba sala, il faut biso to envier yango. Biso to convier mambo biso to tout monde raté quand même et le pasteur Moïse Mbi et touché nga OK ndinga lobela ki par rapport ya ba randonnée les kaki et touché nga donc to kotaka na contexte ne ka to vivre après quand on a tali pas analyse mutu moboye a chrétien Kapashula mais après il na ko se racheter normalement Ozomona yango pena Kapashula bazu place na biso va pas bazu place grand rôle na biso ke rôle ça na mi pena na ko ba ke ba youtubers pe ba na ba rôle na ba makasi o ba tu misupi ba copier to ku fi biso motin ya makasi est-ce que vous est-ce que niveau va passer beaucoup même colo na YouTube makasi bon il ça en colonie pasteur Tom Samima na YouTube ezate pour nini ami bomba ezate pour nini aza spécial ate ya kakoleka bango et puis les cambalités on est ngena lo pona bossa na te Kapashula mate neti pasteur Moïse ote na français interpréter na anglais ce que bato lingala ba suka wapi donc to yeka église boto yoki kaka pour ebele ba bima wana ba zo lo côté mais na priya na cité Bethel so bote interprète anglais bote pe lingala pour na bata lingala boyi boyi sabiso bato so bana kata église ba comprendre ba accent ne se passer ba français ba bosa ba de kills na lingala na lingala qui te dit deuxième kills merci pour mes athées Kapashula bon ngai ezo rendre bango te par rapport à casquette même pas même temps pour émission Kapage biso kutuba yango te de l'autre to loba ba jouer pe na grand rôle oh biso motam sur YouTube to sala insulter tant que baba na Nzambe na ebite so na loba mabe te loba mabe te yango pena bidon souffre école et de rendre le coup dans tout ça na nyoso wana et le comment te rendre le coup mo Nzambe exacte na nyoso to esa ma wana biso to za pona bito yoka kabino bo édifier biso bo édifier biso makam na bino eza ko édifier biso te to mona kama kam o biso to sala yango bino pe bo sala siko bo ibisa biso to kende wapi. C'est ça. Boza banzambe na bisoté mais quand même to c'est là au Bible ba confiez-vous à mes serviteurs. Bino boza consacré. Ba loin de l'éternel. Biso ceux qui t'ont fandi to obi que église prière à dimanche passé Moïse ba to be bazé ki yango ouais. Ouais. Pour déjà clip bima ki donc clip à so et simbité.
okende boye ozonga boye donc on a katikati ka otepa na bandika somo donc après esimbi te tolobaki tozela no quitte à dimanche bozi pe abino donc on continue kaka mais pas apparemment pena on dirait comme à côté pena pas ça kindika azo pena quitte avant diona pour bandike ratete somo ozomona mais tant tozela ba prière à dimanche et non tout ça qui existe mais tu continue ba YouTube ndé la facilité biso tout à pasteur de la foi tout ta ba prière pasteur de la foi na yo kapé prière le pasteur et papa Moïse bon tout le monde qui tout cas le dimanche premier n'a passé un coup sanguin là bazar qui on les a pu m'abêter na cadre de promotion concert par les 30 jours kuna ba kendele mamba biblia ba kendele mamba parce que tant tout le monde bilongi na bango ba na ba préparer concert le 30 juin mais tout le monde ba na carte prière église pasteur Moïse Mbie et faire partie du message et la sera to lo ba ku tout tête au bête on dit mais bilongi na biso ka rappelle bino que concert les le 30 juin ba sera ndongolo ba ko ipo yo rejoindre biso mais moi pas pesa message en église des Monsa Musique et Prince présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Y'a Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Monsa Musique. Quoi la propagande d'élection, tout le monde est par la biso, Martin Fayil une église. C'est que pasteur. Aïe, c'est un biso, tout la la faute. Il y a mon athée Nicolas comme à bas, on va l'église. Les dimanches, tu as mon honorable qui est la propagande. Stratégie. Madame Ayele, Marcas. Ozomona. Parce que on a félicité Pena, Batoni Balé, mon premier, la personne de base, ça va très sage. Je vais plutôt te dire qu'à promotion sur YouTube. Photo qu'elle n'a pas dit n'a qu'à le sambo. Mais bilongi na biso, bah ça rend de bon comprendre que conseil les années 30 juin. Oh papa, et ça on m'a bêté parce que toza batubiso, toza ba congolais. Oui. Oh musique à mokili to yebi musique à mokiliza musique à mokiliza musique ozo se pesa nzambe ouais de to yebi o ba musicien on ba salaka bon ba pasteur Moïse Mbie baza bato baza consacré na Saint-Esprit nzamba tinda bango ba saela yi ba convaincre mité mabata mais à part ça baza ba peka bato baza ba frère et tout netinga na odobanga lo comme bête pour na monika kiza na promotion le 30 juin ça promotion le 30 juin. Donc, ils ont un bébé, ils ont un frère. Et surtout, déjà, tu as vu que le pasteur n'a pas musicien, comment on va camarade. Donc, il est dérangé pété. Et voilà. Ok, bon, on a que Fali, on a besoin de faire. Pour y aller à la Fali. Faire et pas, on a besoin de faire pour faire des affaires. On a des secondes, tout le monde est. Oh, le pasteur va commencer. Na utolo ba sikoyo na biboyi na utolo ba kosambe pour na faire oui il est bien faire azar artiste musicien azar artiste reconnu siko muta mabanga ezayani oh il y a soutenir parce que tout le monde aussi n'est pas obligé au monde. Mais quand même, tant que tu reconnaître que artiste et musicien, artiste congolais, biso et mboka na biso, azar emprisonné quelque part. Donc ça dit, il faut tout apporter les pics à soutien. Oui. Aux hommes on a. Mais le qu'on a passé Moïse Mbie à l'obaki. Na cher ko le bangoti. Il faut que le bango même une mission où il n'y a pas Jean-Marie Kassamba. Parce que les missions de la place où on s'exprime, on a expliqué qu'il y a des barando et tout. Il faut qu'il y ait des exemples là. Mais la chair, capachula, chair est sacrée. Hein?
Ce qui est sacré, mais dimanche, on a passé Moïse, bien invité, qui était yati. Dimanche, tu as invité Kapacha à côté, il y a une diversité, dimanche, tu as été mystique. À côté, pour nous abonner. Pour nous abonner. Cher, ils sont sacrés. Et ça place au motokolo c'est des exemples donc si on avait zangatina c'est trop fort donc ça dit par exemple mon boité il y a bon oh ils ont le coup ya nzambe été OK pesa biso exemple bible pesa biso exemple biblique ba to bayeba kité pour to yeba bible bien té donc ça dit chaque to za na posta to bukato améliorer to continuer à koyeba bible to yeba on a exemple ba matin na bino ba pasteur ou bien capable ma petit exemple fali pas à la fali et c'est nga te faire ku fa pas anine fali pas à fali c'est nga te faire dans la prison ba to mettre ah capable d'éviter bon il a qui c'est nini pour comprendre nini pour beti maboko tena ninga ta normal to longa nono na ninga makama musique et tout to ke na ninga ki bonzambe na ninga mokilité donc école de katera école de kana cherté école surtout na cher cher eza sacré cher faut beta masolo oyo ezobongo isamite ma ya batu tala capage yobi batu bele ba pesa ba prophétie baza ba bandi pe ba braka batu bakuta la tam suka na mate ya pasteur moboye ezongisi atika to ka ba témoignage ba mate ya ba pasteur otolanda na ba TV il faut ba pesa biso ba mate ya oyo ezo sala vraiment que place muta vandi amo pesika dikambo na ko continuer non kende nango li felo il faut ba te ya biso li felo malgré tout ba li felo zaka net o vivre boy net tala nkolongo to zanga na mayomila ton dima to la ba kashine ouais ton dima va voyager singa ba vaccin ton dimaka ke o boy na boy o soki nini test à covid ton dimaka donc ba ki ko imposer loi que avant voyager OK na la tête Dubaï o nini boy faut o ça non va nini test à covid bane ba boy ba to bande que kamulongo ti parce que tant to ba que tant de la fin o yeba mkolongo ouais o so mona capage parce que Moïse a encore plus exemple là nati pour nanga selon moi OK pour nanga tant que chrétien à quoi peut cet exemple nati pour nanga logique est normal parce que fallait pas à fallait singa pe faire ku faté nanga logique mais place ne au lobela place ndé ko lobela nga na condamné na maté ya édifier nini exemple wana édifier nini pour biso faut tous exemple oyo ko ton zonga ndaku atana même bible te mettons na komanda kuna zuna lukano chapitre na balobaki histoire mo ba beta ki exemple mo ba pesa ki na bité soto OK bien ngai ponanga place à lobela ki on na lobi fata lobela ngata émission à papa Jean-Marie Kassamba là les émissions moto s'exprimer na ba manière na yi ozomona mais devant cherté et ça pour le coup mondial nous surtout on va aussi monter wana et ça on va le coup mondial et ça peut qu'on édifier bisoté est-ce que tout le monde a public ou y a pasteur de la foi na Paris ozomona tout à la plus la différence parce que mouton a rappelé na liloba ouais tout comme appelle mon coco taper na ba chaîne ni la boutou bo landi pour prière na yi kapashi ba pasteur belé to négliger bango de bana lo konzambe tout comme on landa le ko prier ka pona kombo na prier pas na prier pas si boye na prier place si boye o prier ka kuna oyo ka nini neti bonne na pese exemple to bi exemple ba tout so ba continue na clip anglais interprétation français. Et puis, nous avons fait un deuxième kit, nous avons fait 10h, 11h, deuxième kit, nous avons fait un kit, nous avons tourné. On a posé un premier kit, parce qu'on comprend en français bien. Mais au quotidien, on a posé un choix, on a posé un choix qui est l'église. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, on a posé un choix, en tout cas, pasteur, tu as vu que comme un star. Mais on peut revoir, même la rédaction de Bango qui est métier. Baluka ils allaient exposer c'était baba saina nzambe
ils ont les canavis navire réel ya batom kili bino bo copier ngoti bino faut bola taba ko sangana ko sangisa place ko kaboneza bo sangisa na ba mateya na bino bo sangisa batu o tei mutelo komo bo édifier place kande zalaki place lo komo bo zalaki ate olongo liango zo mona kapage bakosona na bango ba dispute na bango tozomona onka ego exposé après na suka pe bakanga binemi après na suka pe autant de kana émission batunye pe muninga oyo obandi pe ko donner textuellement de les kana YouTube te eza ko honorer bango te. OK balobi par oti kalami pe ta ko ke otika musique akobi près ya libala moi ça za na rôle munene pe mia mobali faut bala tant que ben makamusu pas ça la pose après na coach té na ninga mabeti c'est un pasteur ngana ko exiger coach té mais tant que lobby kama moi c'est au bala ngana ko encourager moi ça rappelle na rôle pe menya mbali na ye yani loko msusu mutakoza ignorant habite que soka salengo peut-être et ça la seule loko mobo et crédibilité oza ikita mais so za na moto mobo okobeta pe lisolo ke na ngana sala boita te loko so salengo c'est normal. Biso to encourager tout le monde à bon babala. OK. Ba tentation belé pesa kozala ka célibat. Ba film sou ba linga ba mo ba ya yo fesha, ba film sou ba zo ko tenter, donc ça dit la chair est faible. Barrière faisala. Bozo ko tapina ba distraction, parce que après ba distraction on a peu après bozo perdre, beaucoup mo ça makambo. Donc ça dit net instant espace à sauter. Pour tout le monde ne peut pas se taper, on dirait les capes. Non, non, je sais. Il y a qui en a vu la misère. Il y a des années partout. Il y a des années partout. N'habitez ce qu'on a partout dans les Sarah. On a poussé à bon terme, mais on y a il y a des il y a des vraiment. Merci en tout cas, Malika Tozanayo. Toza, ma question Tozanayo. Ah ok, merci vraiment. Tout le monde a eu pas Orly à qui pinza. Nga pena na sepela qui pena na intervention na et surtout biso soto yebi que papa Hervé a côté aux alliés na posa osali kambona te mais entourage ya ba musicien to cheka Hervé te bango nyonso yango pena de comment vraiment ko nuire bango mo ba musicien donc bango mo bazala bien mais entourage comment na réaction à Orly et puis pour le mambo mwana on a sepeli temps balba qui beau sacrifier beau coacher la non mwana na c'est parce que ba biso pas ko profiter mwana ndaka ngisi papa ndenge zara kaka okolo bani pona yo. Bon, na pesi na mbote na fie na nga gis Lumwanga les banquiers hein pesi na mbote na Christian Chilingi donc na pesi bino mbote ba vie na nga parler téléphone on fait que quoi rapport non c'est pas dans tes autres distraits donc voilà na pesi bino mbote bon capage au moni elo comme sous ça biso peut te sepende orligo la lobby bongo to septenga pa sepende to sepende biso espèce to vana ki na banda ko mitema na biso ekitaki. Pour ceux avant il y a le loba biso de to loba kana ah lo longwa ba warrior bolongwa entourage ni bolo be affaire tam su ba beti na mondi ka yo entourage ni ozana ngo vous comprenez mais to sepeli l'intervention ya Rodikola azaki sincère a marché pété a sali pe hypocrisie malgré tangi ba kombote pas bi cette fois ça bando tanga ba kombo Abixi ba on a mukien. To bande ko lubango awati. Est-ce que biso to na droit? Ya ko lobate so to mone le comment ils ont marché té. To zepe kaneska ba fanatique biso nyoso. Ezaka pona le kuma musique na biso. Ce que musique a fait marché té to monde ke non non, neti dynastie e pe na mpepe na ngo pe to monde ke ça va dynastie pe zo beta mo bandie mususu. Et après, pour nous faire, il faut profiter de la bonheur. Musique n'a pas beauté, et bêta, n'a savouré, n'a la promotion, ma camusou se font, ma contrat, ma sous paye. Mais après, à se retrouver dans la prison. Tout ce qui est un entourage, il y a un lobby. Si il y a un entourage, si tu as un apport, il y a un ferré, il y a un entourage, ça n'a rien à voir. Mais tu as un entourage. Source
c'est que négligence ya na kati c'est que ba conseil o et ça la évolution mutu ezate parce que ndeko na bango lobby ozomona capage ouais. To bande ko loba awa likamba entourage contaka to ba entourage baby ça ba constater très important entourage baby ça soki poza na entouré na batama be soki za entouré na batama lamu makamno pesa bien ouais. Soki za entourage batama yele makamno pesa la bien parce que mutama yele moka ko vana komo ba ko pesa pesini ba ida pe bazana ndi ba sala pe ba rôle na bango jouer pe bongo parce que peut-être ça peut na bateau peut-être à incarner rôle wana et simba ye pona ya mona simba mabide na tuna pe na bateau mo ba moni rôle ndeni na incarner ka boy ils entourage ya bien entourage oh zana bateau ba motiver yo mo pe no mona kete o musa pe ne kendiko au sommet on capable ce qu'on est comme entourage ce que tout le monde tout le temps ce qu'on banani ah poto au balobeli parce que c'est que toi balobeli ni so poto même il richesse mais to tanga ka te po bango ba to tanga to ka pakata je ko makanisi na biso na mpaka peza ka ndemo tala ka muto osala émission tibo yo kata muto émission ke mpaka ko sala te tala niveau bêtise oye approuve wario na leli bakatale ke mission OK mission témoigner c'est-à-dire nano bolongo do mutu no un promotion bolongo li pour la minute ngé sala bien pour la saka bino bozaki danger to kati ces mission to zaki danger bokati mission mais bolongo la pe 1 minute oui fallait que ça la émission de mission mais quand on a bien moi on a mois de juillet dans ça l'émission là qui ngandi tant on ça bon a dit que émission 25 émissions et quand est sous un mois tant sous botika qui est ça là par rapport à bamakambango et bamakambo et tout tant sous et ça sous oui on se comprend bah comme artiste ngelo bama isusu atana ninga salina muto ta mususu afinga e ba ne passer les cas nani elle n'est pas sous moi pifo tout mon avis vieux ramboza ati elle ba jeunesse musu ba finga mais to kana mon appel il y a mon les musique eza bon kangeli no mutu ja musique bon kangeli nyonso bon et puis évolution ezalate na part na bino mais beaucoup côté té ngana ebisa mino bi faire exemple ba ba sabona raté ba ka ko finga faire exemple manque coach to mona pe na époque kala ba bozi sima to pe bazalaka ba makambu pe ezalaka on rappelle sous bozi biso to bata tongo to loka ke oh poto ba bozi sima oui ba vasco ba bozi sima to ba vasco ba bien mais na tout to na ninga mabete te to na mabete ozo ko pa petit pasteur mpaka na biso moizi mbie pa beta peso loko wana et puis makasi mais oui et makasi ozo na lingate ba wazaka président bino bozoka tayi bo sala na président bo sala kata na président émission so bobo président bino sala be émission bino bo zu micro bo fali bo sali promotion muto eza yemoko faire azana casque o ke to yibi ke faire so abeti musique na to na droit yo kango mais to na droit yo kango te pour promotion eza muki promotion muto eza yemoko artiste yo imsanga ba musicien so ba kofi ba sa be mission papa ba viens ba pas attendre ba mo ba bité dans le capable prince bakali dans le capable Mathieu Bosch dans le capable on dans le capable et promotion bino ba pexel idée bino sa be mission pour mutu mo ba finga kai so bo longo le nini nani okita biso to bino c'est ça. Il fait qu'il y a loba. Stratégie pour tes athées. Votre récit, c'est normal. Votre récit, c'est ça qui est au point. Parce que la musique est un bon mot. Oh, il est qui bah, Fabrice Mondel, bah, finga, mais tout le monde va retourner. Ouais. C'est ça. Malgré King, il tout à beau. Nania quoi, na yo finga, c'est bon, tous athées. On est pénal respectant correct. Aux hommes, on a capable.
entourage eza mabe tout ndima clé entourage eza mabe et comment ka so lobi boyo komi warrior donc na komi ka warrior na minute mikolo ka bazoni singa goloa bazoni so golo ngane ba na page pona na la musibe émission paka ba photo paka na soutenir pro goloa pro faire ozomona baza compliqué. C'est compliqué, c'est comme Bouzoba. Parce que oh boye, vraiment Bouzoba. Tolo bali kambo eza réel. Tolo bike tolo tolo bake, tolo bakango awali comme entourage. Ba benga biso ba warrior, ba warrior. Bo entourage ni boko lobela, boy na boy. Mais lelo bimino noko ligola. A marché ba monter le bien au clair. Ayi bike tambo mo kiba. Entourage wana. Siko habiter na beta randi. Ba meka ko revoir, ba mo ba miebi. Oh, il y a un peu c'est pas faire été. En tout cas, si tu peux pas que non pandi. Botika bateau a la capacité de gérer artiste. Oui. Pendant maman solo nous stoyo qui awa. Oh ben invitation va courir bande ko ya invitation bande ko répondre. C'est ça non? Dès que yoki ben invitation bande ko ya te capable toi na ba mirai pa kaf ba tout ça ba 3 mois na kin. Un mois pour vendre robe. Mais quand on a boîte les lettres na nga hôtel na mukande kotité. Faire ana muto sale makambo na te. Faire azangi mutosela makamona po eza claire explication de sali mundela moni ke bo s'en foudre na ye a otinda ba invitation parce que ça pona koya ko tonga bien ozo comprendre pona koya boya batu na batu bien wana pena ko yaka wana pena capacité présamanka akoma l'autre wana pena bazaka na da force maintenant mutakomi na passe ozo mona bozate bon même si famille kolo ko donc on a famille kolo kundo la mission on a ça na paka na mwana na page kolo ça va ozomona tout ça base nango eza nini entourage ezo utanini na négligence na kozanga ko motiver artiste na kozanga kolandela artiste eza misana bino biso to yosela bino ngote misana bino eza bo pemena artiste bo sala soko mona se confier na yo oyebi makambo ebele motiver na likambo ka négligence ezali promotion na makambo se confier na yo même na kamanda ko atende za boto yebi ke bazade na ba poto bazaka pe bandaku peut-être ngobi ko na kino obi ke likambo boto msu bino mboka ngoya bango ba misana mundele lettre nini il faut za na moto ata suko sa ngote biso na bato benga botalela nga suki na boîte lettre monde balobaka botala lettre po biso ba lettre ya kate ozomona bino ko ba facture courant na mai kaka ezala te ozwa ka facture pas gentil ngobila tous en courante kaka facture foya pas gentil pardon papa chula pas gentil ça musala bien papa chula musala bien donc c'est confié na été tu vois il n'est pas nani vraiment papa Fati beto a se confier na papa anniversaire papa Fati na souhaiter na suka OK pour na papa excellence vraiment papa Gentini courezala ezala te fatire courant fatire mai pour que biso solution to bi ke osa vraiment musana petit à petit et que ni nango bien to mona bandiela malé mais salama pour ya nini kuna bongolo kala je crois que aussi là to moni que papa Jiseka dima pas telemi na ndenge pene ya kalamu atelema donc pour moi les autres qui ne peuvent aussi là en tout cas et ça la biso bien musala salama boy papa Gentini kulu na susu fo luka zola bango stratégie ba policier peut pas lembisa wana mukasongo naibiso bautokanga muta moto age nga nazoya nakomi na retard na mati moto obike balandi muta moto si bakangi bakisisinga so ekomi na luka su taxi ozomona batika biso bata moto tozwa tomataka moto na kime tona mituka te tosisa na biso tomonaki Adjani Wata na podium agile était ça va on dirait wenge te bato belé wenge capage to entretenir ba relation dobi to éviter to entretenir ba relation ata après 10 ans ata après 20 ans na lobango kaka ata to zate lelo to zalate to zana mama lelo akufa kinda c'est ça ozo comprendre na pesi mbote na mama Ariane wana camarade ya mama biso mama Jeanne Kadwina mama Ariane do babenga bien mani na maboka mona sombaki a ko yo na kotala yo boki na ozo comprendre pour maman biso tika ki relation ya bien na c'est ça soka zaki na relation bien te ninga na entouré na baninga na été
osomona mo mama Jeanne Kalu na benga malika libala fo boye zala boye bakise ba prière eza na ozongo pona mama biso. C'est ça. Tout le monde héritier JDT a Tiani même pas Dieu mais ça pour bazaki ba entretenir ba relation na bango. Yango bazalelo raki na moti wapi. C'est ça. Et belé pe bazo tia je suis frère ba musicien belé pe ba je suis frère et belé ba saka pa tia ba on liste ba tu ba soutenir qui. Mais n'antima rien. Ndika. Wanga ebi bongo. Y'a pas bon. Na yebi même moral. Non le baba est capable. Eh on va bien. Je suis le baba bé. Ah. Ah, ya ton mystique. Sans belé. Sans mon charge. Je suis ferré. Yandika. Capage. Tout n'a rien. Paradis est bisangi lokomoko. Abi. Au moins il est au barapé. Moto moninga malam bayi baki pe natanga pasi moninga malam pe bayi baki natanga bisengo natanga ozwa yo ebite anandeni natanga ozwa ndo yiba moninga malam asa don timate OK ezalaka natanga pasi te natanga pe ya ozwa po ena baninga msuto tambo na bango balingaka yo zanga monika ndo senga ke amona ka yo senga ke so za sepeli même na ba famille pe zalaka balingaka yo sengaka bango yo ka fo senga ye na ba camarade pezaka yo sepela yo senga ke oya ka na kolona ye tanga mono zui nde place mona sko mabeyaka yango muninga mano bayi bakika na tanga pasi na tanga bayi bakipe na tanga bisengo. OK ndeni na oyambela bénédiction c'est ça. Merci Mania, to comme na suka, jo sa tcheli biso ba shit kule bebe, lenga kuna pussy air na sir déjà, to comme na 40 euro bani pour ba oni so batali biso na mabanga. Pour na ba o batali biso déjà na oloba na pour na ba goulois. Ouais. Ba soutenir artiste na ba. Surtout na ba page na. Ba soutenir, ba zakate olelo la muki je suis ferré. La zakate la muki te soutenir album na marché. Bo sa musa na bino. Bobo ba jeunesse ba yambaka yi siko boy bisanga ndenge nini c'est que ba golo fo me mankolo en tout cas bo zala wana multiplication be multiplier be force na bino boya ka te ko répondre bateau bazo ko loba pour na arrestation ferré bo zo pena musana bino mec na minute au président na prison biso to téléma na bino mauvais entourage bo luka de moyen ya ko soigner bo orli ko la bida tant ou faire azo bima ba ko chasser ba te belé te ba kende ba ko chasser ba kende oui ba kende soutien orli ko oui Pakaza pour biso. Je suis ferré, je suis en ligola. Tant vous faire un bima, va chasser entourage. Maintenant que c'était je suis en ligola. Na poto kuna rokitation. Na poto de toyo ka va chasser une telle. Oui. Kuna peut chasser après ce que tout temps nous va recruter, va tout payer sikana oyo, va ko simba musala d'idée bien, va ko c'est ça. Orienter musicien bien. L'émission. Il a oublié. Belle vieille tu pas de l'émission. Est-ce que tu peux imaginer au moins ton sous battu au moins pas le baka faire atika fali parce qu'il y a batouana ba resentaka distance au écoute. Et ça ka ba warioté. Et ça bateau n'y peut battre la bonne musique. Ozomona biso peto yebi combien de fois faire tala as artiste. Ana belle voix, ana talent, ana nyoso. Entourage. Moi je suis Orligola. Orligola ton faire obima. To yoka ke to chasser bateau. To yoka. Je suis Orligola. On va faire un année mutation. Il faut zapper na mutu quoi Orli. Faire ce quoi yoka bande connaît. Il faut zapper na mutu quoi Orli. Na ebi si Orli déjà lobi mi be ko uti de même yé faire na prison. Abi Orli no kaka. Maman ri pas lebi déjà. Maman ri pas lebi abi Orli vas-y. Orchestre. Orli vas-y. Loba entourage to lingité. Oui. Epola. Est-ce que Orligola a un intérêt ni quoi? Jamais. Zambenda kota qui est. C'est ça. Donc, Aden de quoi faire. Ozo comprendre. To lingi
nalingi bongo je suis Orligola donc faire azobima prison Orligola to yoka de ko chasser sala ba polo ya Orligola to ko sala ba polo ya Orligola je suis Orligola pour na mauvais entourage oui pour na éclaircissement wana to ko sala ngo ba polo je suis Orligola ngana ko je suis vérité pour so na te je suis fier ça quoi to koti na kata bato ba obo entourage affaire bato ba obo ma féri biso faut soutenir n'est pas biso soutenir n'est pas Orligola Orligola je suis toi so azaki a déjà na sa une émission kala alors on a galinga bêtise tozo zela kaka je suis Orligola parce que tolobi mingi oui ni to sali ni to lobi te ni to loba te et puis to loba bongo botiki te bo pekisa so musicien ça l'émission na bien na mona ka extrait ba chaki wana pakazolo ba do ero soki émission ne ko ta mais on a lobité ngana la musique tu yakala mais ça lika bien tu zana li solo oui aloba ikoto aloba boya asala ki boy et ça qui peut na moment où mutazana album ni na marché en tout cas je suis Orligola je suis Orligola non ce qui c'est kawana je suis Orligola je resterai Orligola donc biso ka tong cheto bima parce que to ebika nzambe asunga ipesa za ine kapasi nzambe asunga esika pasi pesa zali abima eza pona eza lokola balongoli biso moko tango ya njoto santi pena ke balongoli biso moko ya njoto parce que aza artiste congolais aza pe moko ya biso ya fierté pe tolinga te toyokata ata pe soki asali musique esibi te toyokoloba bafinga ya biso ya wario mais tolinga te aza na kati ya prison okopo ekapashula en tout cas je suis Orligola je suis Orligola Orligola face aka ndenge alobaki na émission ya vie na biso nolita bachanger maloba te bachanger yo te et puis ndenge akoloba bongo eza sûr et certain mibeko uti musika ndenge olobi mama Marie pe baza déçu bato bele baza déçu biso tozala déjà déçu kala pour musique affaire babomela biso c'est ça promotion affaire bosala so ko boy faire ça l'émission bino mo bozo ebo tia plateau boy yambe bosala promotion c'est ça so on a bino ezani kakomela te Toboy. Je suis Orligola. Moi je suis Orligola. Nabi na robakisa te point très je suis Orligola. Donc tant mouchette obima na prison. Viens na biso Orligola. Et puis ma banga pe za souté. Et comme musique a mindele. Na lobi ba tango ko to ba boa ka na entourage. Bo porter le côté. Et comme musique a mindele je suis Orligola. Merci. Bah ça a été ça la joie m'a d'opportunité très puissante. Oui, bah on tient bazam nene maman. Marceline Mbi MC 5 étoiles la maman de 5 na peso bambo tebele. Merci beaucoup à toi Julia Likabe. Mais Jimo Paradis bana Soukanzamber. Je vous aime beaucoup. Winnie Dianga na maman 100 jours la Cléopâtre. Hein Magali Kamba fille à la lèvre électrique. Ah au moment d'un colo d'autres les qui s'arrêtent bango. Mais vous comprenez? Ça me ya mystique. Magali Talokuta. Ça est roca pour la tableau. Et que 3 ans. Oh raté une joke du coin. Merci à toi Malika pour la passage. Merci na batu abonné à Kapage Télévision, abonné à Malika Officiel TV. Merci beaucoup na batu boninga biso donc ça va bien. Vraiment. Bato balobeli kamba mola ton amoni respecté hein. Bon. Alobek ma bête. Alobek ma bête bon alobika c'est normal. C'est normal. Des fois Monica biso peka ka toi ba fille non, toi ba jeune couple. La limite lo mususu mbai na ke moni na libanda pa vie. Yo po pesa makam. Mo pesa na ngapi makam na ndenge na. Kana likole konda na ngapi boye na betika moni na nga et kepeka kitoko pe bo. OK. Le paradis alingaka. Donc bisous. Merci beaucoup Aïda Aïchou. Somme. Malgré passage na Malika Officiel na éviter tout le abonné à Kapachi. Il y a ça réalisateur né wana manager. Il y a Joe Mystique na ni comme entourage. Ni comme il y a entourage, il y a Joe Mystique ozana Aïda. Mais aussi Aïda ça émission té ni comme entourage. Na éviter comme tricage tous les années di comme entourage. Pour te zombo entourage ni sur ma bé. To longo le ma Aïda. To longo to lu Aïda. Dans le reste Kaouka. Aïda soulé Kaouka gâteau chantilly. Pendant moins de Nicolas Aïchou à la côté kuna. Aïchou à la côté kuna gâteau chantilly. Bien abisso soulé Kaouka gâteau chantilly. Ozo mona likamon tozo lobela. C'est ça. Ozo mona soulé Kaouka gâteau chantilly.
un homme responsable, très respectueux. Azata na temps on le dit comme moi monte pas artiste. Aza warioté. Ça dit ah Mastafali Poupa. Tu as vu ce que tu vois dans sous les boyens. Tout le monde a pensé que ça peut Kenny peut boyer Kenny te le coboité. Que ça en bonté pour mon crédibilité moni. On comprend orienté pays. Il y a un tobenga base entourage. Donc en tout cas je suis Orligola. Merci beaucoup na bino tout bolinga manya malika biso tout au c'est là je suis Orligola. Bato balinga bonne musique. O balinga faire egola. Moi je pense que vous soutenir Orligola na makambo a lubaki. Bato balinga bonne musique à faire egola. To soutenir ya Orli. Et ça logique. Ben oui. Ayo di passe y pas tali pété la capage. Quoi ko ya kiya joto kati. Capage. Le ko na Orligola yaki koluba. Yaki koluba na motema ouais. Na motema. Amoni musique en déconner des okufa. Amoni makamundé zo kene mabe. Ba négligence au rôle bino entourage il faut bosser la bossa. Oya yambo na basi. Boye bozaka so boye ki ba fini ba créter ki faire ekuna boye mbangu yo. O créter faire oza boye papa rôle les ayangote. Rôle les ayangote. Hein? Oh les ayangote. Ozomona makamboze belé otokolo ba tout le monde va faire ba sala be mission comment tina ba niveau yo sala émission pour no benga fali tanti fani. Et entourage parce que soit un entourage est bien à qualité au sol en côté pour ne pas tout le monde peut fallu pas te comparer mais tu peux ça peut exemple c'est normal tout le monde peut pas fallu dans le cap na nini bois ça peut mission boy à quoi ça applique na ninga musique de bon normal mais aux autres combat musicien net aibi que faire to combat comparer na faire à combat faire changer moi si normalement comme et ça maté mais ça n'a pas entourage. Yango moni makambo eleka na 2015 nyoso tu yorli asangi yango ayeko binisa na 2022 ben tout cas entourage point barre to lingi souté c'est que c'est nga Orligola kota na directeur de nini akota oh Thierry Gola kuna c'est bon ça ça na banani bon innocent ça na banani tala innocent dans la zarate ouais afata ni ba jeune zarate so yebisi presse mbaramoho je suis Orligola. Toroya pe koto pe mupanza pakana biso pe ikupa mutu pa holoba kote kuna po ba misu pe ya bebe bazaka pe kote kuna bazaka kote kuna siko kuna pe atabaye toyebi ke kao pe isala kapo nini bayaka de na wali boso ndika va blessé de guerre na YouTube to mona nyonso to yoka nyonso ça atoya isusu c'est la kabaya mais to yoka nyonso to mona mutu moko peta zo souhaiter que o ningi mwana fi afundi faire egola koti prison mutu moko pété ouais mutu moko té likamba bana ngoto lobela kabana o tam su ya biso de to bota ba o mema ba o ke na moli bana boka bolu ba copie ti à 100% ba logique non ba wa pe ko encourager o bana boto bazaba na kiti eza bongo te biso to za mama e biso za mama Clarisse Mwe Ngatiebe ya papa Gile Ngatiebe na yo ko kina te photo msuko klaki va kesa boy ah jonga kuna za boy a o kenni na ninga pena ya biso ba aye ba déjà merci mania donc continuer baya nango to mona nyoso to yoka nyoso na YouTube to ba besi de guerre to yaka ka to loba pe si la kaka ya liboso yaki awa to yaka to mona peut-être les kekenda osomona to zela kaka to merci en tout cas merci mania merci d'avoir venu sur la diviso merci Nadjo merci d'avoir bateau de Spaninga Rabiso en tout cas ba commentaire na bino positif et ça bien pour la biso to nika Congo kene liboso et puis to primer car na ba bonne mère et ça la biso bien ça fait apambola bino pe apambola RDC Mobimba bye bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes I. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis Mobimba, et si va valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis Mobimba, et si va valida.
mariage na yo ndekoko banga te o service traiteur katika pesa ye kopesa masolilo motema leo some bapesa ye asololaka bien soko kutani na ye okozala deside katika pesa ye na pesa yo nini ye katika pesa ye motema malamu katika pesa ye madame katika pesa mère boss Juliette te valide yes katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV aye petite sœur propre petite sœur chérie y'a madame Eliane Nito la patronne y'a service traiteur la Providence à Paris restaurant service traiteur chef katika pesa États-Unis mobimba bavalida yunani oboya madame katika pesa motema malamu luta ya nzambe ya yoka Juliette valide Pumukoi katika pesa TV aye